nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele bandeko balanzia minga makimbangu télévision boyamba bambote bipai nyonso bozwami oliposo na baetando na bino mpona kolanda chaîne na bino oyo bokolingaka mingi une chaîne de l'évangélisation epai wapi tokoyaka kopanja sango ya tata simoni kimbangu kiangani mpe sango ya bayindo en général ya solo lelo tozali dimanche to mokolo ya lenga 8 mars 2024 tozomi bongo na mboka Kinshasa précisément na kati ya centre d'accueil epai wapi biso nyonso totonisami na esengo pamba te nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani asilaki kokomela biso na mboka Kinshasa wuta na mokolo mwa jeudi 7 mars 2024 kino na mokolo ya lelo dimanche azali na biso elongo epai wapi nde ye akozwa lokumu mpe nkembo na ye kasi biso nyonso tozali kozelela maloba ya motuya oyo ye akopesa biso na mokolo ya lelo pamba te toyebi ete mokili na biso ezali na yikiyiki kuna na mboka este kimia ezali te awa mpe na mboka Kinshasa kimia ezali te na yango lokola ye azali nzambe ya mawa nzambe oyo akobatelaka bana na ye aye awa na mboka Kinshasa mpona kopesa kimia na yango tosengi bino bosabone massivement po ete bokoka bongo korate te bolanda Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, na kombo na tata mwana pe molimo mosantu uta le 7 mars 2024 na bolingo yo nzambe tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani ozali nango mpo na biso po ete botikaki likolo bokiti na mokili bolati nzoto mpo na koya koluka mutu kozokisa moto na lobiko po ete osalaki moto na paradis na jardin d'Eden ete akoka kosepela lokola moto abebisi lelo obomisi programme kozokisa moto lisusu na terre promise po ete asepela 1000 ans yango wana tata molimo
yo ozali nzambe ndenge toyoki lelo na mateya. Biso bato ya likolo tobengaka yo nzapa, biso bato ya likolo tobengaka yo nzambe ya pungu, biso bato ya likolo tobengaka yo baba mbongo, biso bato ya likolo tobengaka yo nzakomba. Yo ozali kati na biso, koyano kati na biso mokolo mwa jeudi mo ezalaki makasi boye. Lelo ekomi kaka 16h obeti biso mbula ya likolo elakisi ete papa yo olingi biso. Papa bana bayo pasi eleki oyoki nzembo bana na yo Afriki bauti koyemba inspiration Angelo apesi bango. Olobi le 6 avril tomata na nkamba ndenge kolo Yesu Kristo atikaki biso bilaka. Soki totongi Yerusalem te pasi ekosila te. Bongo bandeko na biso na est na situation baza na yango bakomata le 6 avril ndenge nini? Ndenge bateli biso liloba ya kimia ezali na monoko na yo. Kaka ndenge esalaki na 1960 nguya wana ezali na yo. Po ete likolo pese 4 coins du monde kolo Yesu Kristo apesi na yo. Papa kati na lingomba lelo bozwi ezali te tokotonga Yerusalem ndenge nini? Bana bayo ebele babali bamosusu mabala ezali te, bamosusu babali bana bazali te, bana bayo ebele misala ezali te. Bongo Yerusalem tokosala ngo ndenge nini? Mokili bayebaka ete biso tozali na Nzambe. Papa sunga biso so otangeli biso mabonga lokola nyongo moto nakobika azali te. Lelo awa ezali lopango na yo posa na biso ete lopango ya yo opambola bana bayo bakomisa kaka paroisse ya mangoma mosusu bongo ya yo papa. Nzoka nde yo kimbango ozali ngwama oza na nyonso. Papa kotangela biso masumu te limbisa biso. Bondimeli koya kotiolama kofingama po ete bobikisa biso. Bobikisa biso kaka papa. Pambola bana bayo ya Kinshasa, pambola bana ya RDC, pesa kimia kuna na est. Na kimia nde tokosalela yo. Na bozwi nde tokotonga Yerusalem oyo ezali maleli na biso. Ndenge komama mokanda na 033 esengo na liboto bazaka na Nzambe. Papa tozana yo ozali Nzambe na biso tondimi yo papa. Siko na biso bana bayo pambola biso totonga Yerusalem. Bana Kinshasa oye tobongisa maboko. Nzambe oyo asala likolo na se oyo asala biso bato bongola meso topesa ye mbote na pamboli alongola biso na situation toza na yango tomona mpe bolamu yango wana topesa tata molimo mosantu Nzambe wa biso mbote na esengo na kombo la tata mwana mpe molimo mosantu oyo kombo ete ya mwana molimo mosantu. Nzambe wa biso totonzami na esengo toyoka liloba na yo.
Merci. Papa batikila biso programme nene bakoko na 21 balongaki batata na biso balongaki sikoyo biso bakoko tokolonga te tolandi mateyo na biso papa pasteur ateye biso alakisi biso mingi makambo oyo ezali te soki toyokani tosaleli makambo wana pasi na biso ekosela soki totali bien likolo eza ya biso se mpe ezali ya liboso bongo nde bango te likambo ezali wana tozoyeba yango te Adam et Eve basangaki bolimisi te biso na esika na bango tosengaki bolimisi tata nzambe asali mokili na biloko nyonso na mokili na maloba kobanda lundi ti vendredi me na samedi nde asalaki biso bato asimbaki na maboko na ye alongi mpe mayele na ye atie biso na motu me tozosusola te tozokoyeba te adamu oyo bazalaki bato moyindo likambo eyaki koyebana apres selon mpasi pamba te punition ya moto moyindo 4400 ans tozalaki na libulu ya monene tata molimo centre tek mbongo abimisaki biso na libulu wana ntango ayaki abundaki etumba 21 akangami kokangama na ye alobi mpo loposo moyindu ebika elelo yo makambo tozosali na lelo ezosenga nde boyokani nzambe atiaki biso na afrike mpona nini abraham abotaki mwana moko isaki abotaki bana mibale boyini nini oyebi te voilà esika wana makambo ezalaki mwana ya liboso ezai ya mibale jacob na ntango wana moto na moto na mosala na ye ezai chasse azalaki kosala mpona kolesa tata na ye
fero mesa bantaba bangombe banene sikoyo ezali alobi wamiso eza okufa natikilo mapambo nalobi boye kele kolukela wani ya mayasuka nalia natikilo mapambo kola mama na bango azalaki wana mama Rebeka ayokaki makambo wana ye alingaki nini Jacob ebisi mwana ne Jacob bukamene tontaba nana mpo tata na ye alia abingi atika mapamboli azokende na ye ye mpe miso akokufa ye tata mama alambi supu apesi na Jacob kende opesa tata alia teki apesaki biloko kolia makambo nde ebebaki sika wana pouvoir yake epai aleki ntango ayaki asali supu na ye ake opesa na tata ye alobi leki na yo azwi mapamboli akei yaya alobi me likambo mosusu ezali te mpona ngai likambo te alobi mabele oyo nyonso eza ya yo biloko atali eza kuna biso toyebi ke tolobaka Yerusalemi etondi na le na nini na miel elakisi ke ya likolo eza ya biso ya se mpe ya nani toyoki ke pasi eza ya este pasi wana biso nyonso toyokana pamba mpe tata nzambe atiaka bona bato na bato eza mosala na bango basalaka kuna na kono bapesu emutaka kono bongo nioyao te bisa mai nyama zamba biko okauka soki bango baza na pasi biso mpe toawa toza na pasi na bafeti oyo tozalaka nango tozalaka na posa na besu bato nyonso balia mpona tokome na problème banzeli ekangami tovivre ndenge nini biso tosengi kaka mabondeli makambo wana esila te richesse oyo toza nango na RDC mpo na Afrique mpona komesa mokili mobimba kasi makambo ezoyela biso eza malamu te tozosenga mabondeli tata nzambe aza koyoka yango kasi etikali biso na biso toyokana bongo te soki toyokani likanisi moko tozotosa leta na ntango wana likambo ekosila nango kasi soki tozoyokana te ndenge ezali mpasi nzete ya linioko euta wapi na Brésil biso mingi fufu mingi bakwanga mingi me nzete nango eutaka na Brésil mbanga mpe euta wapi na Brésil biloko na biso mpe etambola mokili mobimba to toza na Brésil na RDC awa na Afrique biso nde toleki bongo nibongo te nzambe ese akanisi na biso lesuo na biso susi na biso tolesa mokili mobimba liloba ezalaki na papa mfuma longo nde yango wana tosala misala tolona tobokola tolesa mokili mobimba
mais na boye moyen makambo etambola ezali te, tokomi bloke makambo nyonso ezali pasi. Dirigeant boyo okoyemelanga nzembo oyo boyembaki na ntongo kolakisa ke ata tosali nini nzambe akosala likambo. Makambo nyonso eza na maboko ya tata nzambe oyo nyonso tozomona na miso na suka ya likambo nzambe akosala likambo. nyonso na bango toza na ntinzana. oyo ezali message nzembo ezali kobondela mbala mibale. lia na yo mbela na yo kasi oyo atata nzambe toyebi yango te. ye ntango akoloba kasi ekozala. Mon Jésus vivait, faites tout ce que vous voulez, ne l'oubliez point, je tiens ma promesse, je viens vers vous, je n'aurai pas pitié, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Mon Jésus vivait, faites tout ce que vous voulez, ne l'oubliez point, je tiens ma promesse, je viens vers vous, je n'aurai pas pitié, je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Mon Jésus vivait, ne l'oubliez pas, je suis Alpha Omega, le créateur de ce monde où vous vivez. Mon Jésus vive, alléluia, 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 et n'oubliez pas, alléluia, 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 je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Mon Jésus vive, alléluia, 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 et n'oubliez pas, alléluia, 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 je vais réagir jusqu'au bout de ma colère. Merci dirigeant moko na Rwanda tuzoyelela nde likambo bapapa balobaki na biso boye biso tokei botikala kotonga Yerusalemi eloko tozoyelela place na biso ya liboso po toyebi ke Adam na Eve babelisaki biso tosala makasi tozongela place ya liboso ndenge tolobi Nzambe asali mokili de lundi vendredi biloko nyonso na maloba kasi samedi nde asalaki moto Adam Eve apres biloko nyonso mokonzi nango yo moto alobi na Adam pesa nkombo ya banyama, pesa nkombo ya bambisi, pesa bankombo ya banzete. Yo moto osalaki yango, yo moto pesaki bankombo ya biloko nyonso mpona tobebisaka pouvoir wana elongwaki ye yango bapapa balobi tosala makasi tozongela place na biso ya liboso me boyokani ezalaka te bamosusu balingi kosambela te
programme soki ezali makambo pamba wana me lelo soki tozongi place na so ya liboso nyonso kosala kozwa yango papa mfumalo alobaki ete tolata saki ngai nakokende kozwa eloko wana kasi na nzoto oyo naza nango te tomonaki akendaki Swisse kuna nde atikaki biso papa kisolokele kuna na Belgique atikaki nzoto olaki na biso tozala na koswana tozala na kobunda tozala na koyokana te likambo moko eza te alors yango nde likambo ya mpasi mpona biso sikoye mpona botonga ya biselemi naye kozwa biloko ya bankole tokopesa te tokopesa te boyeba ntina likambo oyo batata batikaki yango tozosalela tozalaka ebele mingi bazongi nsima biso tozokontinue mosala tokontinue kaka esika wana tokokisa mokano makambo oyo batata balobaki na biso esalama nalobi mingi nasengi bolimbisi toye mpona kozwa biloko mpona botongi le 6 avril sommet payé tokoyamba bakoya mingi bopayela pele nakayeba tinayeloni na libumu tokopesa te tokopesa te nga sikoyo nakomi na suka tokotala defile bozala bakado tosilisi na komba tata mwana poli mosanto amen.
Attention au commandement. Gardez-vous en place. Musique. Garde. En place. Gardez-vous. Vous voulez salut. Salut. Pungi ansu atafuma logo kumajibu. Maete makamweza nga passe ona senga katango nyoso na ke komona ilumina nzambe pona zongo pikisama papa to la nima lobanga yo bikisa biso passe ya mutu mwende umeli tango mulai mokili bayembe te biso tozali na nzambe papa to koza na situation oyo te yango lobito yokana moto akotia mbuma ya bolingo kati na biso ezali kobele yo nzambe point esika bato bakokaka te yo nzambe nde okokaka nzambe na mawa yokela biso mawa oyo ekeke ya mine oyo nakaki ete ntango ezali ntango ya Ezawu papa pambola biso basava yo bongisa bango bamonana to bakala wana mpe esalama ndenge oyebisaki biso na liloba na mbanza sanda ete mikolo ekoya nzembo ya mawa nzembo ya kolela ekozala biso na libombo oyo etelingana ezala bateke ezala bayaka baza kaka bakongole pourkua biso na biso tokobomana papa na nzela na yo zongisa bolingo na mitema na biso po ete tozala bomoko toujours nsima na totonga Yelusalemi topesaki kolinga na biso na tema bazoleka na ye bana bayo ntango sika ekoki toyaki na elike na kondima moko na moko sikoyo ya kozonga nzela na biso etonda na bambutege makambo ebele ndenge bana bayo bayaki na kimia mema moko na moko na mema mosantu Msamuza mfumu wetu Yesu Kristo yezo la kwanza bewasilitu iuntwa nya mwanda velela bika kalanga yetu tutuka kwa yelevu se mwani mwanda vela. Amen. Salut. Rueda Gemote. Voilà,
Yes.